bino yango yo. Donc mosusu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango yo boyoki yango bisous 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 bisous. Wapi? Awa, donc ande kaboli qui sent tout l'ambanza ngungu, hein? Ok, c'est bon. Ah, kaboli qui sent tout. Les bons bergers sentent. Donc bakabola qui sent tout l'ambanza ngungu mabe na ndenge ni sali pata pon la pene bakabola wana, hein? Ah. Ce qu'on va la porter, vous comprenez, que dans la bombe, que dans la matadi, là, vous yaka, beaucoup de awa. Beaucoup de awa, à tout le monde, le territoire Madimba. Donc, il y a des parking qui sont tout droit, toujours la découverte. Voilà. Je crois que comme un parking, oh toi tu vas à Kinshasa, parking à Kinshasa est en haut. En plus de qui sont tout. Donc côté ce qu'on a roi. On parler de justice, il y a Madimba. Ouais, il est en haut. Salle d'audience. Terrain qui masse. Ok, papa qui masse. Azaka ya bako hein. Parce que docteur il mise pas tebele hein. Oh, allez carabima. Allez carré. Oh, bande ko bala poto. Allez kalukutu kadio ko ora mazembe. Terrain bima yangoyu. Awa na inkisi na territoire Madimba. Ah, qui sent toi? Côté à triper. Ok. Donc, terrain Alain Carré, Banakin. On doit mettre une association sportive d'Inkisi. Alain Carré, c'est ça, hein? Oh là là. Oh, mais terrain. Pour dire, on peut lui bien interpréter comme ça, non? Donc, la photo, Alain Carré, sur Zolanda. Terrain, on oh, Bima. Alain Kalituka Dioko. Comment est terrain, on là? Ça a quelque chose. Ça va bien, non? On a la fondation. Voilà. Banda benga ni? Ndolo libongo la ya ki. Allez carré on benga ndolo libongo. Allez carré bisu comme voilà. Non non ah là comme il avec là. Tu l'as dit ah wala kincha ah wala kisanto awa. Banda benga nani? Chonda. Banda chonda. Chonda ne mimi. Ah. Chonda. Allez chonda. Allez chonda. Ah carré là découvert comment là ouais. Ta terrain là yango. Sika on obeta match wa NTR. Yebe on obeta. Toraba mikito omona ya. Wasika ba vita.
Ça va, hein? Ah, allez, carré. Ingénieur presque agronome. Ok. Tu m'as dit que tu as hein? La YouTube, tu vas dire que petit frère ingénieur presque. Ils sont là, tout ça. Alain Karaï. Ah, tout ça. Tu as qui sont dans stade Guimas. Ah, d'accord. Donc, ils sont allés carré. Rappelez-moi le mot Kala, non là, non là, allez. Azalaga bidel général de l'Institut Koukiele. Ah. Interscolaire, Zomona et capitaine de l'école. Ah, d'accord, ça va. Ok. Ah, c'est bien. Bandeko balandi likambo ya somo pe mawa tokuti na mboka awa bozomona bitumba eza wapi eza na kati ya ekole moko tokuti ekole oyo ezali mbobo lati alati rouge wana azali inspecteur oyo alati pembe azali jeune moko enseignant inspecteur ayaki kosala contrôle soki nini soki bakoshonaki ndeko bakanda wana ya enseignant wana ya jeune moti pembe wana bazofute malamu te kanda abeti inspecteur babibotu nakosa bino te. C'est très très malheureux. Inspecteur azi babibotu pour nini ali ko maltraiter ba enseignant. D'abord, enseignement est en gros gratuit, soi-disant gratuit, mais ils sont gratuité. Ce sont des enseignants qui sont gratuits. L'enseignement est à gratuité. Pour l'enseignant, bazo souffrir to coutine école oyo, donc très très malheureux. Bon enseignant bazo souffrir, bazo futa bango te, mbongo pe amuke bazwaka, mais inspecteur oya papa a yesu cochonné bango. Azopesa bango ba condition buzoba oyo bamoni yango trop c'est trop nde bomoni enseignant oyo ya jeune alobi en tout cas akotika ngo boyete abeti enseignant inspecteur wana ya papa bibotu na kosa oteka nde bozomona na ba image wana donc alobi na kotika te jeune asiliki bozofuta biso mabe tozo souffrir et puis yo ça sans aventure otala ndenge inspecteur itala ye votre inspecteur ye inspecteur wana a vu choc na likolo en tout cas awa na koya lisusu te donc abi na koya lisusu te ba enseignant nyonso babimi batangisi lisusu te kanda nde bozomona wana donc alobi lelo soki moto akokufa donc bitumba oyo ebimi awa votre inspecteur ye wana c'était likolo abie mama mbadi likolo nzambe ye pabina okomona soko ye lisusu mbadi akomokele mama mbadi yaye voilà bandeko likambo sikoyo ya kokamwa botala inspecteur soki bazwaki choc soki mpe nde nini ye wana bazokumba ye vers hôpital soki pakuta tomoni ndeko ne azolela moko ya baprofesseur azolela donc certainement inspecteur Nabiso n'a utilisé conditionnel pourrait prouver la mort après parce qu'il y a quoi qui choque ou wana te wana bazo kenaye parce que position bateli et là c'est que moto asu na invité donc bazo kenaye vers morgue ba cheminer vers Kinshasa bazo longole po banga bateli na Kasangulu ba kene Kinshasa bino yango donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc sepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo